Bonjour, bonsoir la famille. Ernest Sobozwa Minape Subino Bambote, abonné à Noëlla TV, Balanda Noëlla TV, la famille, la Chine, Bambote, ba bisous, na bino nyonso, ba oyo, to solo la kanabango ensemble, to partageaka moi idée na biso za la kanango, hein? Pona la baronne mama ya YouTube, la famille, Bambote, Bambote, ba bisous, bisikana Sobozwami, Bozo vidéo na biso, la famille s'il vous plaît, to s'abonner, to partager, to aimer, et que ça la biso bien fait ba commentaire na biso elamu ba oyo ba salaka ba commentaire na bango ya mabe to yebaka te kanda o bazala kanango ya nini yango ba rata na vie hein elakisi ke bama bato oyo bazwa ata tonga te na vie na bango yango bayaka na kanda méchant soki bayoka komba Karine donc il faut aya akoma n'importe quoi en tout cas nzambe a punir yo mutu ayaka na ba commentaire na ya à la con oyo ezanga tina pe mutu na makolo ozo kokoma en tout cas nazo répondre na sala ki vidéo na nga moko na tongo na tiaki propos ya pona star na biso la baronne en tout cas namona ki commentaire moko mabe pe na yebi mutu oyo akomentaka mabe wana en tout cas soko za na Afrique kopola kuna poto kuto komona ngo te koyoka kaka ezolekele kaka na milinga parce que oza na motema mabe yo mutu okendaka kaka na ba faux compte na yo na ba vidéo ya bato nyonso kokomante ba insanité ba n'importe quoi nzamba kopinir yo okozwa bulamu te. En tout cas, la famille n'a kotiel alobaki boye que yango Karine yango bozo kumisa o boss Jimmy Belao boss akoboya yeso ya kofinga ye na kati internet oh ma papa nakanisi ozobosa na mingi parce que Karine avant ya na kati ya réseaux sociaux ye mutu abandaki te ezali mobali mutu alobaki nazokende kobebisa kombo na yo nazokende kolobela yo na réseaux sociaux ata mutu moko kuta kondimela yo aza te ezali Karine mutu abandaki te papa ya Arieta mutu abandaki kopesa ba matière epai ya bacronima ba chroniqueuse ke nazokende kobebisa yo komona kuna ata na lobi n'importe quoi mutu akokotela yo akozala te ezalaki Karine te en tout cas ata balobi ke mutu yango azalaka mabe mais eza na place pe boloba pe bulamu na ye o azalaka nango eza te ka botangeleka mabunga na ye mabe oyo asalaka soki bambula nini mais bozo kozongisa kaka ke azali kaka mabe ye mutu abandaka non wana vraiment na eza réponse nga na pesi yo Karine mutu abandaki te pe Jimmy Belao soki azuye na malamu bafandi calme Karine akende kofinga ya akende koboya ya tiena réseaux sociaux pourquoi non wana ezali makanisi na yo ya mabe donc okoma na yo ya mabe yango oloba n'importe quoi en tout cas la famille na kotiela bino la baronne mama ya YouTuber lolenge Ken Piana ayambie na émission azotuna ye mituna na ndenge azo répondre sire ma fils papa ya Arieta en tout cas bokoyoka na bokebi ndenge azo répondre na sagesse nyonso en tout cas azali mwasi ya libala abongi na libala ata bolobi bogangi ekotika la beka ka bongo parce que bino nyonso bozalaka wana nyonso Karine asalaka ezalaka kaka mabe donc ya malamu asalaka te en tout cas nazotiela bino yango boluka kolanda ndenge Ken Piana non mais papa moi neza o boko la moi na iza o botite hein bah oui o kango te ezalaka bongo mais si à propos tenir non mais à toi na poto na point oyo à part poto à part na pas oyo za kere mo to na sous question et comme ndo tata ba viva popote na di poto ezalaka compliqué poto zamboka mususu te privé mutu komona mwana na ye kokende ya msoba mbila makambo vele na mbila sengaka ba preuve lo ko ilakisaki papa mwana solo bike winga mna déclarer après ko déclarer mwana liaka mwana lataka mwana voilà donc c'est que ce bosé c'est comment tu sois posé ensemble et même chose na moi si tu faut charge à moi non bien on est poisson alimentaire après ça voilà après ça été donc pour nous que même RAP ça raté il le R pendant P ça alors papa bilan on ta sala donc pour nous que yem t'as décidé la kala mingi t'as baki yo mona na binga ki boss MC nga binon papa mona bia yo mona a binga ko sur nga lo tendance que je sali avec singa non Karine papa mona na Belgique bandeko vraiment boyoka nano
mwana azali mwana na ye azalaki mwana oyo azalaki soki ke ayaki na makambo oyo na réseaux sociaux te soki ke ayaki kopesa makambo ya foyer na ye na Karine na réseaux sociaux te bandeko eske elingi ekoma te na niveau oyo po atala mwana na ye ekomi na nzela ya batu donc batu baya kopesa Karine maloba papa na mwana alinga sala boyali or que soki bakendaki à l'amiable na privé en tout cas je pense pas que ata boss Jimmy Bela wango bozo koloba ke azo akomi kopimela Karine ke mwana wana afanda wana j'espère que alinga sala ngote mais du fait que ndenge amema ki yango na réseaux sociaux yango akomi tina niveau oyo en tout cas bandeko tozalaka ke soki toza na problème boza na problème na bino na privé bomemaka yango na réseaux sociaux te epesaka solution te ekopesa yo mpe oyo posa yo oza nango te siko tala na ere oyo oza na poso mwana na yo okomi mitelengano donc moto mosusu akomi kodeside na place na yo na mwana na yo donc yo okomi susu neti okomi ko bondela okomi ko luka ba intervention par-ci par-là en tout cas été ya bino mibala poto bo changer bo changer po kibongai yango yo pe okoma no kaka ngai po ozokoma susu na valeur te en tout cas to landa ngo na bokebi nyonso nazotiela bino bozela na pardon tozotiaka mungu na pilipili po ekoma elengi dans ce time Abimate, donc voilà. Non, Karine, s'il vous plaît, pas, on nous appelle la famille. Ici, il faut le clair, Jimmy Bela, on a balioté, non, seulement s'il vous plaît, avec la sincérité de mon cœur, et puis la mission. Bon, Libala, je sais pas, ouais, aussi, je comprends. Décider sur le plan, il y a famille, parce qu'il y a la famille. Non, Kobala, eza kozali rester, Kobala pe eza bolingo te, et après bato babala na me balingani te. Donc bolingo c'est autre chose. Donc biso to na stade wana, donc pour nous le ki nga déjà na vie babalaka nga et puis boss pe na vie na pas balaka donc pour na biso ko bala ezate ki ezelo mo spécial toni non moi ça a important ce beau c'est comprendre mutu na kwani en se sentir kaza à l'aise kozana on a kimio moni kimia non ndele kinyoso après to komi na ba étape on a que photo bala na ou pas to il faut mindele pe to na poto ba ko za pas ensemble ba bala na bonté mais bazak ensemble donc pour nous na sens ni famille nga même na famille na ye mais bi mambu nyonso o elekaki bandeko bolimbisa namoni wana ezokene na publicité na luka kolekisa ngo nanu po to luka koyoka oyo ya la baronne azana na kokwakola azana koloba en tout cas la famille soki boboti bana na bino bozala bino nyonso même na famille na nga soki bakomaki ti même na niveau ya konzima pe ke libali kufa parce que ria lo baika boyinga famille na ba continuer moi ko benga ndeza refo famille vanda doti famille na ba zo décision libali kufa c'est ki bana oba mona ki oba yokaki ba komena na suka voilà donc voilà kasi ba komena na suka donc pour no ba de ba komena na suka bongo esili alors on a décidé na vie na nga et comme on a décidé nga mokote na zakana moto na vie na nga on décide ensemble donc ndenge na relation ezalaka et ana moto azaka na lilo basuka alors R alobi etikali bongo c'est ça c'est juste ça R alobi etikali bongo ya Willy Mouchen Koda mboka na bato bota la biso partout dans le monde na ebike Jimmy Chimanga Port de Chapelle Serre Pauline Lumumba RDC Monde aota la biso na ba propos ya Karim Mokonzi Jimmy Belao ayeko bakisa implice tout comme ayeko chuma sous les boulunde ya ba problème poso to yebike yazali par responsable ko aza mutema munene alingi selon ba propos na ba bota la biso Jimmy Belao alingi mwasi na yete malingi ne mama ya mwana na ye il faut y avoir différence ko différencier entre le wana est-ce que na mutu oyo azana besoin ya kopusa na musika na relation yango yé pourquoi il me écouter ba problème dans une ciment parce que on a déjà la bouche autorisée on a moi si là on avouer la mission pourquoi à quoi accepter comme et loko wana kobanga boko zongana pour yebi ke msusu côté na bolingo zali to pe côté na bolingo zali to appliquer kaka pour Alexa kaka za mobali na ba ta la biso te kozonga na de toutes les façons te kobanga c'est trop dire en fait te Kobanga c'est trop dur na ngana imtana 17 ans zate imtana âge à puberté zate donc pour nous le que herbo ça makambo se bolobi ne bible dit que votre oui soit oui que votre non soit non donc rien à voir na mambozo on est juste ka
kolinga bamakelele te omoni ezalaki nakendaki amonaki mwana après akendaki na mwana kobeta tour yango nazongaki retard ifalaki omoni donc oboyaka bamakelele wana et puis ayebi ke imere na nga na bamoma wana mpe ezalaki bien te parce que wana besoin mona mwana ozwa charge ya mwana te alors okoki kooblige te ke il faut mona mwana ezalaki juste ka comprendre ke epi anga kanda bino tika mwana vanda na ye. Voilà, ça va problème parce que problème ça. La baronne, c'était une question à Julie a posé. Bien sûr, azobangate, ce qui bozo kuta na bolingo, ils ont pas na bolingo, puis mi bali. To bangela mingi, mobalo abandaki na mwasi ozana yona. Parce que yenda yebi ba faiblesse na yo makasi koleka mso sauver Jimbela. Ah ouais? Mais je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait bandeli soso mineur azate. Soto sa makambu, je crois que mutu na mutaye binini en sala. Nga déjà ce nobina zonga mkisima peut-être un épisode de musubo soto. Moi mambo na linga vraiment ko lobela on te sur na lobeza juste pour on mona ke na lobe na ba nini parce que pour nga déjà ce qui est passé. Donc pour na ke nga na tikala obuma na libala na ngate, libalo eliki na tikala obuma te. Na tikala ozo décision montée parce que à la base nga na chrétienne. Donc voilà, à part non mambo to sala na samu qui te rappelle na mutu moko o na suka to bike, il faut poser biso ba question, faut en compte rendu en fait ya expliquer. Donc voilà, étant que chrétien, on a la limite au sale. Donc on a place au coma qui Ezaki sous décision Ezaki si tout Dieu fait, tout ce que Dieu fait est bon. Donc on met dans stade on a dans stade on a to coma qui est impossible pour zongana. Voilà. Parce que l'équipe bitap nion sort to briser bitap donc voilà. Aussi porter mobile non de nini. Hier résidence na Kinshasa ayaka autotour na habite bo vivre bolinga wonde ni o décider ozonga Kinshasa ou yo zalaka mwasi ozalaka awa ya bando yaka kotala yo est-ce que bolinga bongo na habite soki yo ko maîtriser ngona ndeni et avant kana Kinshasa te ya zala ni partout donc pour non le baké et un problème te à chaque fois que tu as besoin d'un to bando la déplace ça parce que pour le moment là ce tu as pour ça aura déjà volé yaka. Ouais. Quand on a la charge, les lois, les lois, quand on se regarde, tout se regarde. Quand on se dit que on donne au Gandhi, ma caméra se trouve comme ça, yo, ça t'as aucun des bons mots. On dit que bon, t'as la sur la télévision, partout dans le monde, la chaîne film, la film, pour comprendre que, Karim Mokonde, ça, ma caméra soupé, ça la vie privée, autre, mon bêta pété, mon soupé, yé mon gars va rester à la caméra, à la vie privée. Relation à una famille Jimmy Belao. Tous à batala koka na internet kaka moi sur internet alingana ndeko na biso lokwa pe Jimmy Belao un chose na pakolos moyen famille et décider ça des relations na yo na lo belle famille na yo les relations ça très bien na solaka les relations ça très bien na solaka na ba sœur ne ba kana France ba oyakini na Belgique pe na solana ya Gauthier Lissassi grand frère Maye voilà na Nivé donc relation ça bien relation ça trop bien ouais baza pe na ba deux trois questions ba poser ki yo na ndenge bon ko poser chez mais batunya so babanga ka komuni ba image to ça déjà voilà bat babanga na bango kaka et puis ezelo moko moni temps hein temps et ça la réunion so donc to solo la ki na mekyo soko expliquer bango o pe ba yo kako ba mona ke wana eza boulot à part boulot to kana des statuts et puis nde ba toujours bonne chance ba hôtel la biso c'est ça relation bien ouais. OK merci beaucoup na ba hôtel so to continuer Karine so to vandi pe ming awa ezo ki tomulai ona kokolo bake bozaki ko solo la tena artiste musicien héritier Watanabe on a langage na biso to kwa to koloba wa ke réconciliation et salami entre Karim Mokonzi na héritier la famille vraiment na kati po bakoti na kati na makambo ya héritier Watanabe donc ngana fandelaki sujet oyo ezali pona héritier Watanabe te soki pona héritier to salela ngo ata après c'est pas grave nakanisi bolandi na bokebi nyonso la baronne Karine Mokonzi
ndenge auti kolimbola biso nyonso toyoki yango. En tout cas mutu moko te akoko linga na place na ye ya musala. Donc Karine tokoloba ke réseaux sociaux place ya sala kana eza neti musala na ye neti compagnie na ye. Tokoko linga te ke mutu moko mobali moko akoko ya aloba ke na ko bebisa place na yo ya musala wana parce que yo moko yebi ke place wana so ba bebisa linga na zwaka lipa ana na lesaka bana ana eko vraiment eko sepea nango te. Ye azali wana. Donc biso réseaux sociaux nga ezali compagnie na nga te ezaka kaka nazo kaka lekisa air kaka. Mais toza na musala na nga engagement naza engagé quelque part na maboko ya mundele. Mais ye asalaka na compagnie moko te na mundele te. Donc asalaka na mundele oba bengaka YouTuber américain. Donc akoko linga te ke papa ya mwana na ye aya kosala n'importe quoi na réseaux sociaux. En tout cas ata yo kuna otiaka ba commentaire ya mabe yo pe okosilika. Okoloba mais non mobali oto kabwani na ye nazana bana na maboko ifuna boko la bana na ye mais azoya ko bebisela nga place o nga zo lipa na zo pampers po na boko la bana na ye azoya ko tela nga bazizani azoya ko tela ba kelele azo sala n'importe quoi okosilika okosepela te. Bandeko bozala pe na place na ye mais ke oya kopimela ye pe mwana pe quelque part eza pe bien te ezaka ke balongola la baronne balongola kaka kanda basolola kaka po aloka komona mwana na ye. Mais soki pe alobi ke alingi na ye te sikoyo te peut-être après mais eza te ke bana okoma ke boloba ke ata azokumisa boss Jimmy Belai wana pe ye pe akoya kofinga ye pe na réseaux sociaux akoya ko sabola ye pe soki bakabwani soki baboye Jimmy Belai wana kuta aza na basi ebele ata aza na basi ebele eza nango problème te. Congolais nyonso ezala baloba ke aza fidèle lukuta fidèle na bamibala ba Congolais esi ekufa ata alobi ke akendaka musala azongi aza wana na ndako aza na computer azoko beta computer la lali lobi ake musala azalaka na makangu te libanda lukuta bandeko. Congolais nyonso sauf ke mutu te bazalaka na makangu toyebi te ezali malade bapesa bango na mitu na bango toyebaka te. Siko bino boloba ke boss wana azanga makangu par-ci par-là libanda. Je pense pas azana bango. Mais du fait que alobi ke alingi Karine ye moko pe abima ki alobaki alingi na ye Karine. Donc sikoyo ata bolobi ata bokiti bolmati alingi ye siko esala nini akoboya ye te. Bino kuto au contraire boko pesa ye conseil bolobi ok comme olingi Jimmy Belai azape mukolo par rapport ya Evi raisonnement na ye pe ako raisonner pe bien bokutani pe comme bolinga ni Karine azalaka muta bolingo ya alingaka mutu oyo soka alingi na busolo amipesa pe corps corps et âme. Donc du fait que déjà boss Jimmy Belai alingi ye pe amipesi azape na mbongo na ye pourquoi pas à profiter bandeko bolinga ki kaka bo mona ye wana kaka lela kaka aloba kaka na ba chinois bo tina ngai boye bo sala nga boye non bo tika kimote ya mabe mutu soki mapata efungwami donc ba nzela na ye efungwami azui moi quelque chose il faut sepela donc bolinga kakina zalaka wana azoko lela azoko souffrir bozoko yoka ye wana azoko ganga wana donc bino bo sepla donc ndenge aza wana azoko seka Dimi pardon boss Dimi apesinga boy boss Dimi asalinga boy mabe eza wapi bandeko to sepela pe na muninga ko to luka pe muninga pe aseka bozala te kazalaka wana kaka munoko ekaki kaka zalaka mutu apasi mutu akolela mutu kaka ya kosenga mutu ya boye botika kimotema mabe ezali tana ye moma na ye pe ngonga na ye soki ke esengalaki bongo ke boss Jimmy Belai aya na nzela na ye po lelo Karine koma oyo lelo gloire à Dieu. Mais bino bata mitema mabe boko kaoka pe kana ke mitema mabe na bino botika ye akende liboso aza mwana mukete ayebi eloko ye azosala. Eza te ka soki azu mobali nyonso kaka ke ifu bakabwana obe bozala kaka wana na libanda boso kotalaka esengo na ye botalaka kolela na ye te eza bien te ndenge abali soki bakofana ensemble soki bakobala bakene liboso ye moko alobi ke déjà ye ase abala
boss Jimmy Belao pe assez à bala. Donc ko bala pona bango ezosala ni froid ni chaud. Donc bango moko bakomona ke c'est le moment tozala to balana ou bien to balana te tozala biso bongo to boko la bana. Et ça là ni mundele kut bafanda kawa ozo mona bafandi copain copine bazumi benga na bongo copain copine bazumi bota wana bazumi fanda wana muta tuna bango azate pourquoi bolinga ke bazala ka wana ba bota ka ba bala ka non assez à bala déjà moto azana soif ko bala azate moto azana soif ka ke na kene na mairie na kene ka na val azate ezaka ke ba yokana un jour pe sur ba lobby ke to décider to kende na mairie to décider to kende na val bako koma bako kende po bazala ensemble babokola bana bango et ça le côté mais bino bot bozo zela wana kaka bozala ka wana pona ko zela kaka kolela Karine donc bozala kaka wana bomona kaka ke passe na ye kaka baboya ni mukolo nini donc bozo pesa ye ba moi bozo pesa ye ba ne botika ki motema mabe wana ezala kaka kindoki eza bien te bo pesa muninga chance bo pesa muninga chance lulinga zoko kena ta bo pesi yete nzambe lola ye moko pe azo pese chance ba parane pe ba pesa ke pe déjà chance bazo pese chance bino bo pesa te azana ngo pe déjà eloko moko pe ekolungwa wana pe eko changer wana ezate bandeko mabende ezalinde kaka na papa ya mwana na ye lolenge akendelaki akanisaki ke yende akobima gagna or ke a perdre susu ye wana ekomeli ye bololo po amluka komona mwana na ye ekomi akende awa yango te asenga intervention awa yango te or ke soka akendaki bien basolaki bien na privé alinga zala le bienvenu ya komona mwana na ye nyonso alingi amona mwana na ye moto alinga pimela ye alinga zala te du fait que ayaki na buzoba aye kosala n'importe quoi aye kofinga aye koloba n'importe quoi yango nde eloko ezozangisa ye moye amona mwana na ye ezate sikoyo o batikali pe bazaka la même dossier soki ozoluka ke okabwana na mwasi no bokabwana malembe na l'amiable na famille parce que ozwaka pe temps ozala pe osokota erolingi otali bana ezala pe erolingi te soko lobi ke non na lingi semaine oyo samedi na mwana nanga bakopesa mwana oyo na calme mais soko ye na mbutu okutana pe na mbutu lokola ma fils akutani nango aza na posa mwana ye mais azokufa nango akotela ndenge nini mutu mususu azokopesela ye balua ameka te tika mwana wana afanda omoni sikoyo obimi papa ya buzoba obimi papa ya zoba parce que omemaki makambo yango omonaki neti yo moto kozala gagna mais or ke o perdre en tout cas la famille nazotika bino nyonso bokozwa video na biso en tout cas bopartage bolike ekosala biso bien madesu na loso en tout cas na lingo makasi yo ozalaka wana présent ida ozalaka présent ida mokonzi ozalaka pe wana na video na biso galiana d'amour ozalaka pe wana tonto skole bozalaka wana présent mama ana tengo bino nyonso ba bizu ba mbote j'espère bozala wana pe na ko partager ba video na biso ekosala biso bien en tout cas na ba février to banda pe kosala ba live na biso lengo to bando sala live na biso donc to banda ba live na biso ekosala biso bien pour oyo amonike alinga participer ekosala bien bo benga bo participer pe na live na biso esala bien to ko banda ngo à partir de février parce que nazalaki vraiment trop occupé yango monique na sala ka moi minute kaka na tie kaka bongo parce que OK musala ozongi OK sus musala kipe bana kipe ndako sala boye trop chargé donc na arranger yango février to ko bana na biso tellement ba life na biso to seulement ba life et ko sala biso bien la famille vraiment to soutenir princesse na biso Arieta Belao en tout cas na Instagram to s'abonner to partager na TikTok to s'abonner kuna en tout cas to fula bébé Arieta na biso en tout cas akene liboso la famille vraiment merci nazotika bino merci na lingi bino pour l'amour de Dieu sans zambe eza mobulu sans zambe pe to kosala eloko moko ya motu ya tepe ya malamu te mais avec Jésus to kosala makambo ya minene merci la famille nazotika bino bye bye nzambe alola abomba biso au revoir la famille pe la chaîne bambote ba bisous bye bye.